Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Vraiment kaka ndenge tozali koloba ete mama Olive Lembe Kabila azali phénomène po ete yende azali koyeba valeur ya ba peuple congolais. Ezali te ndenge tozalaka na tango ya kala okomona ete tango moto yebi ete azali mokonzi azwi mapeka tomboli pe akomi komona ba peuple oyo ba votaka bango oyo ba pesaka bango mokonzi abakomi komona bango pamba bakomi konieta bango na se ya makolo pe kobetisa bango bafimbu pe kobotola bango bamapangu bamakambo ndenge na ndenge kasi lelo oyo nzambe ayokeli biso mawa aye kopesa biso bakonzi oyo vraiment bayebi valeur ya peuple oyo tokanaka teke un jour na bamboka na biso tokozwa bakonzi ya valeur ya boye oyo lelo bakomi koteya biso kolakisa biso ete mokonzi azali mongamba ya peuple liboso biso tobandaki kokanisa ete biso ba peuple nde tozali bangamba ya bakonzi me toye komona yango mokonzi nde azali mongamba ya peuple pe esengeli na mokonzi nde asalela peuple vraiment nzambe akumisama na leson kitoko oyo papa Joseph Kabila na mama Olive Lembe baye koenseigner biso na kati ya Congo vraiment biso peuple to se retrouver tozwi valeur oyo to perdaki pendant bambula na bambula pe ezongi na kati na maboko na biso vraiment nzambe akumisama pona kopema mwa moke tokosenga na papa Botamba atiela biso mwa loyimbo kuna na régie ebongo sima tozongela masolo na biso. Je t'aime. Tikano konyokolonga pona sina linga yo na libala ae tikano kotumisanga pona sina linga yo na libala ae na libala wa makoko tikano konyokolonga pona sina linga yo bolingo lokola maya komele sopani moyo kulukuta ikelete na sina lingi baby I love you papa nakomaki bolingo na nzete ebeteli kake nakomi na mabele mvula ebeti ememelinga yango na jire nakomala motema ye patikala eternel langa Alléluia, Alléluia. Sherife mokolo ya libala mama Floji mokolo tokobala na ye Toko imprime ba carte d'invitation pour inviter baye famille bakolia bakomela bakobeta maboko ye mama kefuata siper kimbunya makwela papa pena redingote na ye ya makwela ye invité donner ma biso mopo wa kosanga te papa de piloma Kebwali bala paradis Kebwali bala Kebwali bala paradis Le vœu d'amour que je fais est une ordonnance de mon cœur. Ça n'est pas du blablabla. Simbanga na loboko la medalame pochebe ya libala kanimu ya betunda makambo ebele ambezwa mikumba nanga mbongo natikala mpepele na libala oyo na desenteke bonimbe mama nango lobi ke yolinginga na motema tolobi okokashenga okokoma shemeshante okrifelongi ezalaki miro na yo avansorti papitsasa kebana balobiene basongi na basonge bayaka toujours na menasa libala ye koyoka ni ya gauche ni ya droite yozelonga yokelakanga kotala mpe na nsima te okokoma libanga ya
Inodika. Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko oyo osili kotiela biso bandeko kaka ndenge tobandaki koloba ete mama Olive Lembe Kabila azali mama moko boboto pe azali mwasi première dame oyo azali koyeba quand même valeur ya peuple congolais tango nyonso azali koapprocher peuple tango nyonso to azali kosolola na peuple tala likambo oyo pe asalaki oyo marka biso ba peuple ti lelo tomonaka ete azali mama moko phénomène mpona nini cortège ya na ye ebandaki koya ekomi kote ya Bandel Chibangu embouteillage ezalaki makasi bandeko likambo ya kokamwa première dame a respecté quand même bamituka oyo ezalaki liboso ebandaki kozela pe aparvenir kokita abengisi peuple bavandi ensemble na bloc basombi bataba balie tala ndenge mwasi ya mokonzi akoki kozala bandeko mais soki ezali yaki na ntango ya deuxième république bandeko ngai nakoyebisa bino eloko moko na ntango ya deuxième république ezalaka mokolo mosusu nabosanaka yango te Saddam Hussein Kongolo mwana ya Mobutu abandaki koya azwi route oyo ezalaki ete olongwe kitambo magasin ozali komata po okende ti palais de marbre akende sika azalaki kovanda bandeko tango azali koya ezalaki na pompe essence moko ezalaki bakote wana akomi wana atie carburant na ye tango azali kobima aza komata kaka mwana moke chauffeur taxi moko na liboso taxi na ye ezwaki panne leta oyo ya zali kosala neti bamanevre mpo abongisa bavoiture mosusu oyaki oya na mopanzi Saddam Hussein na ye atelemi bandeko oyebi ke basoldat oyo bagarde na ye oyo bazalaki na nsima baye bazwi taxi ya chauffeur wana babwaki yango pembeni ya terrasse bazwi chauffeur bakangi bakota na ye na kati bakende na ye bandeko wana nde ezalaki démocratie bomoni ndenge bazalaki kosakana biso bapepe alors bandeko chauffeur wana asalaka nini parce que ezalaki mpe faute na ye te mutuka ekufaki bakende na ye bakendeki nde wapi ntango mosusu bakenda mpe koboma ye ntango mosusu mpe bakenda babete filmu ubie basala ye likambo moko omoni mpona kolakisa bino ete peuple batretaka ye mabe te yango namoni lelo ndenge bozangi mokonzi ekomisi bino bilobela na poto koloba n'importe quoi bokomi nde kokangaka bato mosusu bandoki or ke bandoki ya liboso ezali kaka bino moko bino bato oyo bobomaki mboka bandeko bino bato oyo bobebisaki nyonso bandeko babolingo oyebi ete vraiment nakoyebisa bino soki lelo bato oyo bazali kotalisa mpe biso mpona koloba ete tala mboka na biso boye bandeko baza bahypocrite lelo bakomi kotalisa bato ete na Congo courant ezalaka te baplace mosusu bacourant eza kokatana bango bayebi teke na ntango ya Mobutu bamakambo wana mpe ezalaka ngai navandaki na zone ya Bandalungwa bandeko tosi tosala meme une semaine courant ezalaka te na ntango ya nani ya Mobutu alors boyebisa biso nde sikoyo bokoya koyebisa biso bopesa biso leso mpo boloba ete kongo mboka etonda kita mboka etonda richesse ebongo ntango bino bozalaki na barichesse wana mpona nini bosalaka makambo ya minene te esika oyo courant ezalaka te mpona nini bokotisa courant ntina bamikonga te Kabila aza koya kokuta mboka nyonso tu ya kobeba bandeko toyokaka ta mwa soni bino batata minene boyaki kuna na Congo bosali eloko te bobebisi kutu nyonso oli bozala te na soni epai ya un jeune président ndenge aye azali koyoka mawa ndenge nini botika mboka tala ndenge lelo mosala azali na yango un jeune président mwana moke lelo bato ebele bakomeli koyokela ye motema likunia po ete batata oyo balekaki yo na bakokaki eloko te président na biso ya mwana moke jeune président Joseph Kabila Kabangele rais bato baza koyokela ye kaka motema likunia bandeko yango na tolobi moto azali mayele akolinga koyoka bato oyo te bazali kobenga ba soi-disant bacon mbata akoloba ete non namoni mboka nange ezwi bablessure ya mingi tokende sikoyo totonga mboka bandeko
tala génocide elekaki par exemple na Rwanda bahutu na batuti ezalaka plus grave mais lelo oyo bahutu na batuti na kati ya Rwanda bayokani tala ndenge baza kotonga mboka na bango est-ce que balobi batonga mboka te po ete bahutu na batuti babundaki basalaka génocide tokotonga mboka te tolobelaka kaka likambo wana te lelo bazali kotonga mboka na bango biso mpe tokotonga mboka te na banombre moko ya lokuta bozali koinvente 8 millions de morts 6 millions soki batuni bino bosalelaka bilan yango ndenge nini eza koyebana te bandeko yango tozali koyebisa bino ko bamalédiction ezali kolanda bino soki bozali kokontinue yango ozali komona meme balider na bango ekomi ete soki bakoti bahôpital awa bakomi kobomba soki ntango mosusu bomeki kolobela yango mpona nini boza koloba bandeko na moto soki akoti le hôpital balobela yango te moto yango nde nani ye nde akomi nzambe mais mpona nini soki boyoki président na biso président Joseph Kabila akoti hôpital wana nde bozali makasi mpona koganga koloba mais sikoyo soki ntango mosusu moto mosusu akoti hôpital a bameki kolobela yango mpona nini boza kolobela yango il faut kozala na respect na bamalade ah bon respect na bamalade ebongo ntango Joseph Kabila yaka soki balobi akoti hôpital ndenge boganga komona boza koloba boza kofinga wana bozalaka na respect ya bamalade te bahypocrite nzambe akobanda koconfondre bino tolobaki yango 2011 oyo ko nzambe asatalisi na bavision asi alakisi Joseph Kabila akoleka bolinga te akoleka yango na bomoni ete boza na succès te bokomi kokosa otokende kosimba mandoki bokosimba mandoki yango na nani bahypocrite bandeko babolingo tokoyebisana bino ete boyeba ete mboka na biso nzambe atindeli biso bakonzi oyo bayebi valeur ya pepe totika te bato basangana na biso lelo oyo tozali komona ndenge nini bakonzi bakomi koluka bato oyo bafaible oyo babotolaka bango bamapangu na Congo bakonzi bakomi kotala badossier na bango mpona koluka kosambisa mpe kozongisela bango bamapangu est-ce que na ntango ya deuxième république tomonaka yango lelo oyo bazali kosala neti bapesa biso baleson baloba ete bango nde bazali badonneur de leson atala botika biloba aloba ezanga ntina bomela bamasanga na bino ndenge bomesana komela na bamatonge kolangwa apres kosala koloba n'importe quoi botika bapeple congolais na Congo malembe nzambe azali kosunga mpe tokokoma mpe bokomona ete ndenge mboka na biso lumière ekokota mbala ya nsima bandeko babolingo nde tokosalela bino émission mpona kolakisa bino baevre nyonso tu oyo mama Olive Lemba asala tokobanda yango mpenza depuis ya banda tina ndenge tokolakisa bino baevre nyonso tu mama Olive Lemba asala mpe ezali baevre moko oyo ekamwisaka oyo ndenge balobaka ete soki ozali ya nzambe te okotikala kosala babiloko ya ndenge wana te donc mama Olive Lemba azali ya nzambe bandeko babolingo bozalaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino